koma kombo na biso na liste wana ba komate etali biso ceux qui mokete ce kazalaki italien commerce que CI andimaka candidature na ye na 2006 pe lisusu na 2011 CENI o ekambami na Ndekongo Yimulunda andimaki candidature na ye ndenge ni tout en étant italien bango nemba decidaki ndenge pétrole ezomata mazout ezomata lip ezomata donc bango ndeko kamba na bango nde bazo kambela modèle wana batika ko distraire biso ndeko Papi Tamba yenda laksaka biso Moïse lokola mutu malamu na mboka na biso ba membre cabinet ya premier ministre bazo bunda bazo welela ba dossier ya mbongo $100 $200 bazo bunda ponango. Tu comprends que machine à voler ezali anticonstitutionnel et illégal parce que mibeko mboka na biso et 5 avant voter bana il faut recompter ba bulletin. Or moto na bande konyoso boza kolanda biso bipai nyonso bozali na Congo to na libanda ya mboka émission na mnombo mesana kolanda yango Cadence Monde avec Léandre Tombolam Précieux balobi lelo tozali na jeune moko awaza leader ya rassemblement comme on est maître Eli Panzonde tokobeta masolo ya bana mboka boni maître. Malamu ndeko journaliste de l'homme lelo to ya mingi pona kosola ma solo etali biso bino bae rassemblement bolingi mingi départ ya ndeko Kabila est-ce que kokipe ko salama bon départ ya Kabila eza biso rassemblement de tolingi yango te départ ya mwana mboka ndeko Kabila ezali problème ya rassemblement te ezali problème pe ya majorité te eza problème ya ba institution ya République démocratique du ezali makambu oyo etali mibeko ya mboka na biso mibeko ya mboka na biso epesaki ndingisa na ndeko nyonso kolinga akamba yango atia candidature ba voter na peuple et puis que sima ya kosala mandat na ye ya 5 ans azali susu na choix ya ko tia lisusu mandat ya mibale na sima ye ko sili sa deuxième mandat et sili wana akoki kozonga lisusu te transition na mboka na biso mibeko et reconnaissant yango te voilà position oyo ndeko Kabila azali ko se retrouver na yango donc départ na ye ezali volonté d'abord un ya mibeko ya mboka mboko ezangi mibeko za mboka ya kokufa donc départ ya Kabila koloba te ke za la volonté ya rassemblement kasi ezali volonté ya constitution pe ba loi o ezali ko kamba biso na mboka yango biso ba yi rassemblement o tozali bandeko na opposition to lingi to la musa population pe ko tambola na sima ya mibeko ya mboka pona ko senga ndeko Kabila azonga na mobeko li conduite beng na français constitution de sorte que abima na porte ya monene ndenge constitution ezali ko reconnaître na ba ancien chef de l'état pe si bango qualité ya ba sénateur à vie abima a organiser ba élection na sima na yango abima akende de sorte que mboka na biso eko bana ko vivre juste après départ na ye poete azalaki ndeko akambaki mboka asilisi yango kasi musala na esili asila na kokende de sorte que mboka ekamba mana ba oyo bakoya na sima donc eza problème ya rassemblement te eza problème ya mibeko ya mboka na biso ndeko nanga président ya CENI na ndeko Mova basangani balobi ke oui élection na mboka Congo na 2018 ekozala mais bango bazo ko reconnaître kaka 900 partis politiques ba misusu wana bango bayebi yango te. Ezali question moko fondamentale oyo ezali ko faire débat à ces jours c'est que reconnaissance ya parti politique RDC mibeko ya mboka na biso sur le parti politique et organisateur reconnaissance ya ba parti politique par CENI encore moins par le ministère de l'Intérieur. Mibeko ya mboka na biso esengi justement na ba parti oyo ekobota mana sima ya misato oyo ezalaka retenu. Ba parti ezalaka retenu avant mibeko oyo banda ezali parti 1 tozali na UDPS oyo ekambami na maboko ya ndeko Jean-Marc Kabund. Deuxième partie ezalaki parti ya MLC ndeko Jean-Pierre Bemba. Puis troisième partie ezalaki parti ya bandeko na biso ya Palu. Alors ba parti nyonso oyo etikali oyo kolinga ebotama il faut esala ebotama ndenge mibeko esengi kasi na sima nango kobotama ndenge mibeko esengi il faut par contre bayebana kozwa ndingisa ya ministère ya intérieur c'est-à-dire enregistrement ya ministère intérieur à travers un arrêté ministériel. Donc parti oyo abotami conformément à la loi
oyo azwi ndingisa ya mibeko ndenge esengi na nzela ya ministère intérieur à travers un arrêté ministériel au babengi na kombo ya arrêté portant enregistrement d'un parti politique. Donc parti wana il faut fonctionner comme il se doit. Donc ndeko oyo azali ko kamba ministère ya intérieur na minute oyo il n'a rien à voir avec parti oyo et botami conformément na mibeko oyo ndeko na ya zalaki wana ministre a reconnaissant qui enregistrement nango a eu ko blackbouler là-dessus, a eu ko tripoter là-dessus. Donc il faut atika ba parti oyo ezali reconnu par l'arrêté ministériel portant enregistrement et fonctionne. À part arrêté ministériel où ils allaient enregistrer par parti politique, tous en a 3 partis où ils allaient qui reconnus sans arrêté ministériel. Ils allaient par parti Misato na Utikotanga, bandeko ya Palou parti na bango, ndeko ya UDPS avec moi Namboka Kabunde, olongona ba président Félix Tshisekedi, tozu pe lisusu parti ya MLC oyo ekambami na moi Namboka Jean-Pierre Bemba. À part bango les restes, il faut tous ala na ba arrêté ministériel. Biso na parti na biso parezo parti des réformes dans la société, tozali na arrêté na biso oyo enregistra parti na biso. Donc ba koma kombo na biso na liste wana ba komate etali biso ceux qui mokete biso tozali na arrêté ministériel oyo reconnaissant parti na biso biso toko brandi yango ne mukanda oyo mibeko na biso ya mboka et reconnaissant biso. On n'a rien à voir avec la liste oyo bango ba ko sala kuna. Donc c'est encore une distraction. Parti sokaninga prouver existence na ye akola kisa arrêté ministériel azana ngote c'est kaza parti te azanango azali parti liste wana en tout cas ezali ka kotia mafuta na moto lokola mboka epela lisusu makasi po eteza volonté ya bayi ya majorité bazanango. Donc pona biso tozali ko fonctionner conformément à ba arrêté ministériel oyo et enregistrer ba parti na biso. Ce n'est pas conformément à cette liste oyo bazali ko kotisa moi nungu na kati wana etali biso te. Donc arrêté ministériel nde ezali suka na likambo pour na parti politique et fonctionner na mboka oyo. Merci Ndeko Eli. Est-ce que lelo peto koki kotiela Ndeko na biso Moïse Katumbi motema po ebele balobio Ndeko na biso Moïse Katumbi aza italien aza congolais te. Pona yo okoloba nini? Ndeko journaliste na wi koloba boenatina ya question wana eza question moko déjà ils ont déjà transcendé territoire national et comme une question encore vraiment extrêmement débattue à niveau même dans la sphère internationale parce que au moni même Italie a outaki kosa la déclaration naie ainsi de suite mais Italie azali koloba à partir de 2000 ans kino 2017 azalaki italien bien sûr ezande na période wana ndabande ko kamba na niveau ya majorité. Donc bamatu bande ko majorité ne ba pesa ki musala na biso bana mboka na un étranger s'il faut le dire ainsi. Donc question wana ezali question moko vraiment et ko faire couler l'encre et les salives penza te parce que nangonga pe ya ko déposer ba mikanda na ne ko kite soka zalaki italien commerce que CI andimaka candidature na ye na 2006 pe lisusu na 2011 CENI oyo ekambami na Ndekongo Yumulunda andimaki candidature na ndenge nini tout en étant italien lelo kutosi a renoncé na nationalité yango. Alors lelo tomona mwana mboka nanga akoboya candidature na ndenge nini po ete baninga na ye ba prédécesseur na ye bandima candidature na tout en étant italien lelo siko alongoli pe ki italien ngo pratique la congolais. Alors na moni ndenge nini te bango bakoboya candidature na ye. Donc eza débat moko ezali prématuré to c'est la temps nango koka nde débat wana ko salema, c'est-à-dire que tous la CENI tant banda ko recevoir ba candidature mwana mboka Moïse Katumbi o azalaki enrôlé conformément na mibeko na biso azana carte d'électeur na ye akoya ko déposer o yaye candidature de CENI akotanga malamu nationalité o ba reconnaissance ka na 2006 na 2011 ce qui est commis force ce qui zanengeni nde CENI akopesa ye yano. Donc bande ko gouvernement ya mboka na biso bazala na bango motema ya kokita parce que lelo ba komi kokota ba na ba question etali bango te ba question sur la candidature muto traiter ngo eza CENI ezali majorité te ezali pe gouvernement te eza CENI to la CENI mukolo kozwa dossier na maboko nda ko yebisa biso est-ce que conformément à la loi de Moïse azali
de nationalité congolaise toté. Donc pour nabiso na niveau de opposition na rassemblement pour étendre comme Moïse Azam ko nabiso tozali koze la seninde tant ya kolinga postuler en attendant to harmoniser ba vie peut sa candidature unique tozela mokolo yango ndé seni akokata makambo pona alobela biso kasi seni yango o tozali kosenga azali seni oyo azotambola na volonté ya bato ya majorité te azali seni oyo il faut attendre na volonté ya mibeko pe na justice ndenge ezali kosenga parce que likambu ya élection ezali likambu ya majorité te kasi ezali likambu ya tout un peuple. Voilà auto ka koloba na tina ya dossier ya ndeko Moïse Katumbi azali moko na biso na kati ya rassemblement. Bandeko ebele ya AMP balobi o bango bakondimaka candidature ya ndeko Moïse Katumbi te. Exemple Jean-Thierry Monseni pour alobi ke Moïse Katumbi aza congolais te, Papi Tamba pa alobi ke bango bakosalela ndeko Moïse Katumbi contre campagne. Pona yo olimboli boni. Na mibeko mboka na biso na yebi ete mutu a géraka candidature na ba élection ezaka seni. Deuxième chose, seni na calendrier na à prévoir nulle part contre campagne, mais à prévoir campagne. Campagne pour na ba oyo bakondima ko vote ko postuler pour na basala campagne na bango na tina o etali élection na bango. Alors ko sala contre campagne ko boya candidature na ezaba procédé moko antidémocratique, ezaba procédé moko anticonstitutionnel. Donc bande ko wana bazali ko kamambo kana biso bango mibale wana bazaba ndeko ya majorité bango nde bazo kamba ndenge to funding na yo na katikati na OSika bango nde bazo kamba biso bango nde mba decidaki ndenge pétrole ezomata mazout ezomata lipe ezomata donc bango nde ko kamba na bango nde bazo kamba na modèle wana. Alors balingi ko tambola kaka likolo ya mibeko ndenge ba mesana na kopesa bango tolinde ko Thierry Musene pour zonga na raison tika seni nde abo ya candidature ya mutu pe lisusu na ndeko Papi Tamba c'est la même chose ndeko Thierry Musene pour comme ndeko Papi Tamba contre campagne na moni yango nulle part na kati ya calendrier ya seni à prévoir na période oyo Thierry Musene pour pena ndeko Papi Tamba boya ko sala contre campagne na période Y bandeko ba ko postuler ba ko sala ba campagne na moni yango soki mukete na loi électorale tout comme pe na calendrier ya seni na moni ba prévoir campagne ezali eloko oyo moto a postulé a kosala po baninga ba voter kasi ba prévoir contre campagne na binoté boza en perte de vitesse bo se ressaisir bo luka dauphin na bino bo sa ela campagne au lieu bo sala ba contre campagne na o etali biso batu to biso bayi opposition tozali ko proposer ba candidat na biso pour les élections. Donc c'est un procédé antidémocratique, anticonstitutionnel, illégal, illicite, immoral. Bozonga na ba raison na bino, botia ba cravate, bo betela ndeko Kabila maboko ndenge bo mesana pe bo voter o ya ko proposer bino comme candidat. Donc contre campagne ezali nulle part inscrit na mibeko na biso ya mboka. Voilà. Mabeni ni ndeko Papi Tamba asali wana ye alobi kaka bakosala contre campagne. Mabe ezali po ete contre campagne ezalaka te na mibeko na biso. Mibeko na biso etindi asala nde campagne. Donc na minute tozoloba abongisa campagne bakosalela mutu oyo bango bakopona. Soki baponi mwana mboka Gizenga alors akende na sima Gizenga ayemba bo voter Gizenga. C'est ça mibeko mboka na biso. Biso toza ba légaliste. Tozozonga na mabibeko. La force revient à la loi et rien que à la loi. Voilà pourquoi tozosenga na ye eloko alinga sala eloko balinga sala eza na mibeko ya mboka na biso te eza anticonstitutionnel eza illégal eza immoral eza illicite ezali vraiment contraire na ba principe ya démocratie est prévoir campagne. Alors campagne ko sala mandeko Moïse ko sala campagne tant candidature ne ko sala retenue et non batumi balemisa to baloba officiellement to ko sala anti campagne ou contre campagne ezala katena mibeko na biso. Donc ceux qui bango bazali ko gérer mboka na ko tambola ka likolo ya mibeko ezali penza mawa ba congolais nde bakomona batu oyo bango baponaka bakamba bango ezali soni pe pasi kozala na ba dirigeant bazala lokola bandeko oyo bazali officiellement ko défier mibeko ya mboka, officiellement ko défier constitution, officiellement ko défier na peuple oyo bango ba bengami ko kamba. Donc c'est malheureux
problème na biso ezali te ete tolingi te basala anti-campagne, contre-campagne, mais plutôt que anti-campagne to contre-campagne ezala mibeko mboka na biso te, eza distraction, batika ko distraire biso, ndeko Papi Tamba yenda lakisaka biso Moïse lokola mutu malamu na mboka na biso, yenda lakisaka biso Moïse lokola mutu oyo aza malamu, papa social, aza mutu ya malamu, azali gouverneur wala ekiba gouverneur nyoso. Bon, na monite esika Papi Tamba aye koleka na TV po ete aloba démentir que nazalaki na se ya kwiti ya masanga nde na lobaka bongo, azali na ebongo te, là c'est autre chose. Mais tilelo atikali koloba yango te. Moi je retiens de Papi Tamba que Moïse Katumbi aza mutu malamu. Moïse Katumbi azalaki na opposition na majorité tant uya zoloba makambo wana ngana azalaki na opposition. Moïse Katumbi azalaki pona ngai mutu oyo azalaki ko convenir malamu te. Alors siko yenda la kisanga que Moïse Katumbi aza mutu malamu na comprendre azaki pe na raison kasi soki alinga démentir yango aleka na ba esika lekaki de sorte que aloba na biso ezalaka ekomelaka ye aloba makambo na se ya kwiti et puis azongi mutu par la suite soki akoloba na biso bongo ça va, mais soki akoka ko démentir yango te autrement. Donc Moïse Katumbi ye akoki kosala anti-campagne te to contre-campagne te po ete yenda alakisa biso Moïse lokola mutu malamu na mboka oyo. Merci Ndeko Eli. Ndeko Mende totali a ebisi biso alobi élection en 2018 et kozala, mais toza na posa ya financement ya ba payate financement ya ba mboka ya libanda te to kosala élection na ba propre frais na biso. Est-ce que vous êtes d'accord na Ndeko Mende? Ndeko journaliste, kozala d'accord que élection na mboka na biso ezala financée par notre propre gouvernement. Ezali kambo malamu ndeko journaliste. Mais landa côté nini bandeko wana baza na makanisi ya malamu te likolo ya élection ya mboka oyo. Kala mingi te na gouvernement badibanga balobaki gouvernement wana eluka mbongo ya élection. Ndeko Tingombai o azali ti lelo na azako kamba ministère ya budget. Alobaki officiellement à travers une conférence de presse que bango baye kokota na gouvernement baye kokuta kesi ya l'état. Non seulement eza na eloko te, kasi eza ya kotoboka. C'est-à-dire il faut non ko bamba et puis ko tia mbongo na kati. Donc mbongo eza te na mboka. En bref, voilà pourquoi le bac élection ko sala maté pour mbongo eza te. Subitement le loto mona gouvernement lobi mbongo ekoti, mbongo komi ebele to organiser ba élection na mbongo na biso moko. Tingombai alongona ntasaka na ministère ya budget. Alobaki mbongo eza te, to éviter sur le plan interne to produire nini auto exporter pona mbongo ekota. Est-ce que tu diversifier peut déjà secteur économique parce que biso ba yebi biso kaka na minerai tout ça na ba minerai na biso mi balé misa tout producteur na ngoso ke koyi économie mboka koyi. Alors ayebisa biso eloko nini bango basali na ngongo ba koti na gouvernement o ya ba crise o même ba membre ya ba cabinet ya ba ministre bazo futa mate bazo sala ba grave bazo bunda mikolo nyonso même ba membre ya cabinet ya premier ministre bazo bunda bazo welela ba dossier ya mbongo $100 $200 bazo bunda pona ngo. Alors mbongo ekoti mkolo nini po ba yebisa biso to organiser ba élection na mbongo na biso eza distraction pour ça na bango ezali pour organiser bango na mbongo na bino. OK, bon organiser bon ça va tonga to organiser kasi mbongo ngo kota kezali 100 francs to tinda ngo kende kuna na est mbongo ezali susu te ba gan est que na élection na batu kokufa nini leki batu kokufa. Alors to sungana batu ba kokufa et puis mbongo wana to bosana na makambo élection, c'est ça leur volonté. Alors na volonté wana o ezali criminel parce que mibeko ya mbok et permettre bango bongo te. Ba accord mi balé mi sa tout signé na dernièrement et permettre bango basala makambo longo wana te parce que ndeko journaliste bandeko ya diaspora congolais nyoso zolanda ngai crise o ezali na mboka na biso ezali crise eza déjà crise moko eza ko se cristalliser. Alors crise ezali ko leka na mboka na biso ezali crise o yeuti na ba élection ezala ki organisé na 2016 yango nde sali que ba crise ekota parce que même les institutions aujourd'hui sont devenues illégitimes. Yango wana crise ekoti na mboka lelo crise yango ezala ki non seulement électorale et politique et comme kokota même na économie biloko bandi ko mata ezokita lisusu te même la sécurité
crise sécuritaire, même dans le domaine économique, crise économique, domaine politique, kolobaku tout est, to comme dans le domaine même y enseignement, to comme même dans le domaine y a travail, to comme dans le domaine presque nyonso ya vie nationale, mboka zota mwa malamu te. Ni ne memi mboka ta mwa malamu te, kaka ba élection oyo baboya ki ko organiser. Yango élection koki totikali na mikolo mibale misatu pona ba élection. Batika ba stratégie oyo ko sala ke élection sala maté. Pona mboka ezalaka ka plonger na crise pe na chaos yango toza ko senga na bango si réellement bazoki mbongo babombaki na ba compte na bango babimisi yango cette fois-ci pour nous organiser ba élection gloire à Dieu ba pesa biso ba élection kasi soki ezali na kaka stratégie bo pesa mbongo te mbongo kotite kotaki te tokanisa ko kota me kotite alors batika bongo bazwa peuple congolais en otage te élection d'ici la fin de l'année ndé ekozala malamu bakobima dans les grandes portes ndé ekozala malamu donc ko organiser ba élection na mbongo na biso moko eza malamu kasi za la stratégie te pona ko organiser ba élection te pona peuple a continuer ko croupir na ba misère na ye bongo ndé ekozala malamu te ndé ko journaliste. Merci. Ah, pe bande ko palu ba ebisi biso balobi candidat présidentiel na bango ezaka kandeko kizenga ba pesi na bango dauphin na bango pa motute. Mais ce qui totali bien na 2008 ndeko kizenga a renosaki na ba poste na ya premier ministre via santé na ye. Lelo to komi na 2018 kaka ndeko kizenga na 2008 azalaka na 84 ans lelo comme na 94 ans bande ko palu balingi kaka ndeko kizenga akonza biso. Est-ce que ndeko kizenga vu que âge na ye wana akokonza biso bien? Ezali pas si ceux qui toko ça la politique contre peuple. Wana ezali politique moko bandeko ya palu balingi basala o ezali contre peuple o bango balobaka peuple nda ko vaincre. Kasi komi malheureux o tozali komona na palu. Ndeko kizenga pona carte d'électeur wa ko luketi na ndako. Pona primature akokite po âge ezalaki ebele. Lelo babakisi 10 ans na âge ezalaki ebele na 2008. Pe poste ezali sous premier ministre était comme président de la République. Nyonso to bakisami. Lelo aloba okamba mboko. Eza malheureux. Eza malheureux ce qui lit ya malamu lokola ya papa Gizenga ekosuka na ba jeu politique de mauvais goût lokola o tozali komona. Yango biso to ko senga boye. Ce qui ezali candidature parce que même biologiquement parlant, spirituellement parlant, voire même politiquement parlant, ndeko Gizenga akoki lisusu kozala na scène politique te. Il faut avoir retraite akende ko pema. Tout le monde qui n'a ndeko Mandela sala kilit asilisa kendaki ko pema. Ndeko Gizenga na minute oh azali moto au fois pema. Kasi stratégie politique au bongo balingba sala contre cette population qui a tant souffert. Yango ndeza malheur. O balinko attirer na peuple na biso. Toyoka ki bango basala ki déclaration officielle que candidat na bango ezalaki ndeko Adolphe Muzito. Lelo balongwe sous Adolphe Muzito te comme ndeko Gizenga, contradiction sur contradiction, en tout cas eza malamu te. Ndeko Gizenga aninga kozongisa makanisi sima, asala politique contre peuple te, ceux qui akolinga kokamba age na esi ekei mutu awika kokamba na niveau ya palu to mona ke ezalaki ndeko Muzitu nde tonga to comprendre quand même bandeko ya palu balingi élection. Kasi soki komi ndeko Gizenga contradiction na ba décision na bango antérieure pe jeu politique qui se dessine parce que na 84 ans akoka ko kambater pour âge leka ki lelo to ba si 10 ans komi 94 ans na 84 ans akoka primature te parce que leka ki munene kasi lelo to ba si primature lisusu te komi présidence de la République. Donc eza compliqué, eza jeu politique moko de mauvais goût, batika vraiment ko distraire peuple pe si a komi maye laza ko comprendre nini bango bangba sala. Donc yango tozali ko senga na palu atika makambo zali ko sala akanisa peuple oyo a tia candidat pour na ba élection kasi pour na jeu politique te pour na ko faire souffrir peuple na biso. Bon, totali kuna kota machine à voter. Bino bolingi machine à voter. Te bokomi ko benga machine à voter. Oh, machine à voler. Ezali machine à voler. Ce qui polingi bengi machine à tricher. Ce qui polingi obakisi okoki ko bakisa. Machine à voter, problème na biso ezali tete. Hormis les conséquences politiques autres tozali komona derrière machine wana.
tozali sous na problème ya législation. Élection oyo mibeko na biso esengela seni ya nanga apesa biso ezali ba élection oyo ya organiser conformément na mibeko ya mboka. Mibeko ya mboka sur les élections ezali tobengi constitution 1. Deuxièmement tozali na ba loi électorale 2. Donc na loi na constitution sangisi yango organiser ba élection conformément na biloko wana mibale loi lobi nini constitution lobi nini no salisi ba élection. Kasi tozali komona seni azako proposer biso na biloko oyo ezali illégal même inconstitutionnel. Pourquoi non nga naza technicien na lingi mboka na lingi ete ba élection et ça la ba frais moko réduit yango nazo proposer machine à voler. Ndeko Corneille Nanga biso ba yi opposition rassemblement on nazako représenter jeunesse comme porte-parole ya jeunesse à rassemblement tozui na niveau ya bandeko na biso ya front pour le respect de la constitution même ndeko na biso Vital Kamerhe nyonso tout sangani comme liboke to lobité machine à voter ezali illégal eza inconstitutionnel na lobi bongo pona nini ndeko journaliste tanga article 64 ya loi électorale okomona article 64 ezali ko définir ce que c'est un bulletin nul balobi nini avant bulletin ezala valable il faut ezala paraffé na chef ya bureau de vote. Mais que dit la machine à voter? Machine à voter lobi boye okei ko voter au voto poni mutuno ko pona et puis machine à imprimer le bulletin de vote au verser na urne. Si ko yo ke yo poni machine a bimise liyo akyo ke yo verser. Quand est-ce que ba rotia paraf ya chef ya centre? Paraf ya chef ya centre zate donc bulletin on a est nul parce que ça n'a paraf ya centre parce que dit la loi dit ceci bulletin on ezangi paraf ya chef de centre est nul. Mais bulletin on a tu comprends directement to ça l'élection oh ba bulletin yo tu est nul. Deuxième chose, la loi dit ceci, procédure il y a vote. Avant bobanda vote, il faut compter nombre de bulletins au bapesi bino. Nasima ko compter nombre de bulletins au bapesi bino, bo classifier yango toza na 800 000 bulletins. Toza c'est la combien de personnes ba ya ko voter à 700 000. Donc toza na réserve il y a 100 bulletins. Ndeko journaliste ozokoba na compréhension. Alors yo yena machine à voter azana ba bulletin na kata libumune ndenge ni biso to compter yango la loi dit faut to compter ce qu'on ndenge to compter yango parce que na kati ya libumu ya machine à voler wana ba bulletin wana eza justement ba papier parce que c'est après impression de et ba bulletin il faut na impression ça la mande comme bulletin mais tant que ça na kati ya libumu eza ba papier vierge ce qu'on ndenge ni to compter. Tu comprends que machine à voler ezali anticonstitutionnel et illégal parce que mibeko mboka na biso et 5 avant voter bana il faut compter ba bulletin. Or ba bulletin nyoto ko zana kati libumu machine wana. La loi dit avant bulletin ezala valable il faut bulletin wana ezala paraffé na mukolo na mukonzi ya centre na mukonzi ya bureau de vote plutôt. Voyez-vous? Donc bulletin ko bima moyen à paraffer en côté. Pourquoi bulletin comme moyen à paraffer en côté de journaliste? Parce que na kati ya bulletin wana ekozala na vote na ye a voter mutu après ba imprimer les mutu ya voter na kati ya bulletin. Siko après ça mon chef de centre te pour paraffer parce que chef de centre so ba pesi a romona vote ya muninga. Or loi lobby vote eza secret. Soko moninga o moni pe vote na voter eza sous secret. Secret ya vote et le moratangu batu ba voter ba kei to compter si ko ba voir wana to yeba tena na voter kinani mais ceux qui ngana voter ndeko X na pesi yo chef à centre si ko yo ko mona makamanga na voter ozo comprendre côté bazo mema biso o ko mona makamanga na po yo parafé parce que ko parafé au mona makamanga na voter donc na voix na secret à vote et au sale malisusu te alors ce que le bino voter te ata to sali parafé to déposer bon vote wana commis illégal et commis illégal parce que la loi dit avant bulletin à la valable il faut un parafé. Avant bulletin à la valable, il faut nous compter avant scrutin ban. Donc compter parce que ba papier nyos tu ya vote on est dans la carte de machine.
ezali machine ou ezali contraire ya mibeko na biso nekonanga okopesa biso ba élection oyo yo lingite okopesa biso ba élection oyo mibeko esengi na yo opesa biso yango wana biso na niveau ya opposition tozoloba machine à voler yango te soki to réviser ne mibeko mboka d'accord to ndimi machine wana mais kasi lelo na contexte ya lelo vote ezali manuel na bandeko basala ba machine wana balobi eza ko favoriser tricage na poto ebongo biso wana Congo to rodi tango neni biso ba parti politique tozana ba moyen wana nyonso touté peut-être voyez-vous donc ezo tricher na poto ebongo pinso na Congo to sala na ngoni yango voilà pour la raison pour laquelle biso na opposition tozoloba tolingi machine à voler te ba proposer biso eloko mususu kasi machine te vote faisait la manuel bulletin ezali to compter et puis mutu na mutu voter na bic et noter au pointer non na bic c'est ce que dit la loi pour l'instant il faut tout voter na sens wana donc ezali proposition ezali contraire à la loi ndeko nanga azonga sima pe atosa ba imboka oyo ba votera ba loi na niveau ya parlement à travers leurs représentants voilà. Merci. Siko pour la nationalité ndeko Moïse Katumbi. Tellement nationalité mais c'est Moïse Katumbi ils ont mis en doute. Ce que bino bae opposition bo proposer biso banani. Non, na niveau ya opposition tozali kaka ko multiplier ba stratégie pe na liberté oyo totikeli bandeko nyonso tosangana na bango na opposition ba déclarer ba candidature na bango bazali ko salango na moment opportun to ko réunir ba force na biso to bimisa candidature kaka moko oyo to ko memango na élection ya le 24 décembre 2018. Donc, tous en ndeko na biso papa Martin Fayoulou, vous avez ndeko Moïse Katumbi, vous allez na UDPS déjà aussi depuis le vivant du président Etienne Tshisekedi Alobaki était IDPS à cause d'un candidat président de la République donc à sous-entend aussi IDPS à cause sa candidat président de la République vous allez na ba ndeko mingi na kati ya opposition va se déclarer ba candidat. Pas de problème. Dans le moment opportun, tokobenga na ndeko Moïse, ndeko ya obakopona na UDPS, ndeko Fayoulou, ndeko nani to sangana, to bimisa candidat moko oyo tokobunda na ye contre majorité oyo a diriger mboka malamu te. Na ndengo wana nde tokopona oyo tokopona. Pour le moment, même ba débat sur la nationalité ya ndeko Moïse Katumbi, ezana nous débat ya actualité te pour na biso na niveau ya opposition. Tozali causer la moment opportun parce que mutu a ko disqualifier candidature ya Moïse Katumbi so qui enda koza la porter na opposition ezali nani ezali seni eza majorité te ezali gouvernement te ezali Thierry te ezali papi te tozo c'est la seni nda koloba so ki bango to yete yango tozo zela donc nationalité to tiango nanu à part tozo zela seninda ko déclarer sur ça mais dans l'entretemps la tractation politique ezali ko sala na niveau ya opposition pour na ko multiplier isusu ba effort de sorte que bande ko nyonso tout ba na volonté ya ko kamba mboka oyo ba se déclarer et par la suite to sangana poto pona moto moko oyo ya ko kamba mboka na biso yango nde biso na opposition tozo loba pour l'instant des débats yango monaki bandeko ya UNC bandeko ya MLC bandeko ya UDPS ainsi de suite tozali ko luka ba tractation ndenge ninto se coaliser poto bunda combat électoral voilà ndeko élite comme na suka vraiment ya maso na biso siko toali komona samedi dimanche toliaki mapa na prix mosusu toko malendi boye mapa o ezaki kotekama na 300 francs et comme na 400 francs lipa o ezaki na 200 francs et comme na 300 francs yango mboka na biso Congo tobeteli bakuma be tozaka kalisuma ndeko journaliste question oyo ezali tellement capital na bandeko ya français baloba gouverner c'est prévoir ce qui déjà moni bao bazo kamamboka bazo maîtriser certaines choses étaient au fandi boye bangombe bakoti na bandundu na maindombe ainsi de suite tolali tolamuki lipe mati tolali tolamuki essence carburant et mati kuna na pompe c'est compliqué donc ezali encore une fois de plus incompétence notoire peut cristalliser peut caractériser oyo ezali koleka na mboka na biso bandeko na biso ya majorité bazala na makasi ya koyebisaka biso ata
nini eza koleka na mboka oyo parce que on n'arrive même pas à comprendre quelque chose. L'hypokomata ezali justement conséquence il y a crise où ezali ko se cristalliser sur le plan économique, où ezali ko matisa ba denrées alimentaires d'importation, c'est-à-dire biloko o tozolia na mboko ezo utalibanda franc congolais na biso ezali ko kita dollar azali ko mata ba biloko wana libanda mboko basoma ngona franc congolais basoma ngona dollar et puis biloko wana basoma ngona dollar $100 ya te kilipa na 200 akangisi $100 na 90 000 francs congolais bien bobi te $100 ezali sous 90 000 francs congolais te et comme na niveau ya 1000 fois D, voyez-vous, presque fois D. Alors 200 na ya wana ko kangisa wana et ko kalsu ko somba farine à $200 te ya $100 te. Voilà pourquoi il faut les sous à majorer prix mouké pour abundata moi mouké pour y pas soit bénéfice parce que na matière commerciale ba travailler kate pour na mutu ba travailler ka pour na ba intérêt na yo moko na ba bénéfice okozwa. Alors a comme une difficulté na yo comme non na matière prix. Voilà pourquoi le prix na Congo na biso ezali komata même bandeko bazako kamamboka ministre économie soko pesier micro loba akotatonner akomaîtriser le côté nini ezako leka diola mbongo lipe matinde ngeni akotatonner et puis soko tisi kotatonner na esuki kaka bongo lipe tikali na prix wana et puis ekokoba ata dollar ekiti ekotikala ka na prix wana et c'est ça un malheur que biso bana mboka Congo tozana ngo ya kozana na ba dirigeant batu lokola oyo bazali ko kamba biso bazo maîtriser vraiment rien ngombe kota lipe mata dollar mata carburant mata bazo maîtriser rien. Beaucoup de Français de théorie dans la télévision tozo mona rien ne marche donc c'est vraiment encore un malheur oyo mboka na biso tozana ngo kozana batu ya bolongo oyo na mitu nango kasi to sengi après l'élection peuple amona apesa pouvoir na oyo ako défendre et oyo ako sala était cause na ye et yokana pe lisusu et ndimama po azwa par résultat na bitumba na ye ya mikolo na mikolo. Voilà. Ndeko eli message nini asuko kopesa na peuple congolais. Tokosenga na peuple congolais azala serein, azala vigilant. Serein azala ye, azala matata, azala makasi. Vigilant azala miso kofongwama. Élection le 24 décembre 2018. Peuple congolais ozwa ki carte bomba carte na yo nanda kumalamu zele élection koka voter moto oyo akoyela au discours te moto akamba ki mabe pesa et sanction cause la discours na été eh ben j'avais tout ça non pesa et sanction pesa pouvoir na oyo akopesa yo ba résultat escompté yango ne to senga peuple congolais vigilance pe lisusu abo ya ko ndima azala kaka na espoir à perdre espoir te. Parce que peuple sans espoir, c'est un peuple voué à l'échec. Tous en espoir, tous dit melamboka oyo, makamala mozana mboka oyo, to voter pe to gagner Paris ya mboka oyo oyo ezali appelé na émergence pe na développement na yango. Voilà on a quelque chose ça le mot de la fin na édition oyo ya magazine Nabino. Merci bande nyonso boza kolanda biso en dehors ya mboka oyo ezalaki ndeko na biso Eli chef ya jeunesse ya rassemblement biso tozali awa na info 16 balobi chaîne oyo epesaka bino ba information na bino ya solo na émission na bino Cadence Mbonda avec Léandre Tombwe balobi kuna na côté ya mikili ya poto tomoni mbote mingi na ndeko na biso Jenny Mujinga Georgette Kandungu Iget Kandungu Marie-Paul Musangu Sangu balobi Cynthia Tambwe depuis les États-Unis Prophète Pharrell Neymar Kalanji depuis Belgique balobi Bashida Ibula balobi batu tout balandaka info 16 bo s'abonner na page na biso pe site na biso info 16 nzonzing balobi site oyo epesaka bino ba information ya bien merci na bino totondi bino botondi mingi ndenge botali biso merci na bandeko nyonso oyo batali biso tokutani na mikolo ezali koya ciao.